ozo mata okende ko se justifier. Soko luka qui kende ko se justifier. Normalement, il fallait à ça la live na ye moko na panel na ye. Oh, nous sommes tous à Babouzoba. C'est quoi il faut tous avoir vraie version ya Fiwana Bilo Kongo. Bachaki na agence nini. Et mon anité ou bien car ya yemute bunga ki ou bien deni. Junior a été d'accord pour vérifier l'agence. Junior a joué un message. Mais ça bien été. C'est comme une vidéo mutakala wana. Bon. Na makambo ko bimisa vidéo moi ça na mutakala. Est-ce que peut-être Tracy peut vendre qui raisonner qui bien. Akaisa le quoi sera le bien moi ça na qui ta ba vidéo no yango ya mutakala eza moi ça na robanga. Batu nyonso tu ba banga raté ma mutakala. Mutu musuku to préféré bimisa mutakala na nga et ça va marcher. Bon. Merci beaucoup, maître. Ok, c'est bon. Bon, ndaya, yo pe bongama pour Nazoya. Bongama ndaya Nazoya déjà. Watashu. Bongama déjà chéri pour Nazoya pour Nayo. Watashu. Live ya turo ba osela ngana yo. Ba osela live ya turo ngana ye nanda ya sikoyo. Ma problème te salela na nga live ya. Eza un problème te no zela na nga live. Merci. Na zela live. Bon. Bien. Oui. Matissa kasi Fiwana te. Ça mettre en Norvège numéro maître Benga baba nino. La programme na mettre en Norvège pour mettre en Norvège ayamba ye moko privé. Bato ba ozalate ayambi bato ba yoki. Asola ka la téléphone. Oui maître. Bon. Au moni ndenge za boye. Bomba mabe. Mouvement na biso soki bato bano ya miki. Bana oyo ya miki oyo. Bana oyo ya miki oyo bakomi kotia salite boye eza propreté. Eza ko bebisi la biso ba monyoso o tout au moins na miso. Tracy pas comme lelo Tracy eza pona mouvement na biso. To tiena no pa vena noter. Libanda no déjà makambo. Ils ont un mouvement na biso ndeto foulier. Na batu mususu tango sa ba coopération ba makambe belé avo sa likambo. O talinano na telemeli wapi. Po rosa susu ba buzoba te po sokobi o sel buzoba moko boy ekobando kole loko moko boy songolo. Sa yo moko yeba. Na ba piège a boy. Tracy aza orgueillete o les aki ndoki. Bon tam sou bato mususu ba ibiga Tracy tam sou na mouvement et pas faire rigola. Tracy nga na yebi yebo ite mais na yebi bato oyo bande kozala na ba Tracy na yebi epe na kombo ya Tracy te. Eza musique nemte komisi akoma ba fier liboye soko bizonga place ni ya wuti zonga na famille na wuti wana déjà te sauter. Tracy maître aza fakwa ngai na koki ko sali kambo moko teke boye photo pesa ba sentiment moko boye be okotela moto po aza ya biso te. Soki muta sali mabe maître sali mabe ngalo na yokaki fi wana très bien na privé pe na landi pe lobby na live na nazaki na se pe na mataki na gazaki pe Tracy pe lobby. Maître Norvège eza nango normal balingana ki na bango na petit ane gauloise te. Petit avant na Belgique aza na vie na ye ane jeune film du tout a sepe na mutu pe balingani na bango ya nango mabete. Eza ko teke opona miziki te libanda ya miziki balingani na bango bazo love na bango esimbi nango te bakaboni na bango. Yebika ba petit na biso awa ane na mobali te mako kosa batu kena nazaka na papa mais papa zalaka na ete ke ba jangu ndeke kendaka pa basi na biso ya poto epese moi poids yangwana
papa zaka na ete makokosa bato ke zaka na papa toyebi bajana ndenge kendaka na poto awa peti wana papa za na ete Tresa oti bakishasa na ye bani ayamba Tresi na ndaku na ye alambela ye mpe ndenge ezalaka mpe papa balia asengi ye aide ndeko eske okoki koyede te omemela bamama babiloko papa mwana bato asali mabe te ndeko nanga ayibi te asengi aide soki okoki koyede noko alobi oui mpona nini te na komemela mpe mwana na aza sage maître ya kosakana te eza te ke Tresi moto asali valise wana te fille wana moto asali valise fille wana moto azwi 10 kilo ya Tresi ya bagage na ye maître afongoli Tresi ana salon soki azolia soki asala nini fille na moto akotisa biloko na kati ya valise ya Tresi akotisi akangi ayebisi mpe c'est bon ya te ke obati na koli moko befe kende agence te mwana wana ye moko moto akotisi biloko na ye Tresi aza wana akotisi biloko akangi Tresi alongwe ake Kinshasa akomi mpe na Kinshasa pa bengi mpe noko position ndeni ate c'est bon nga nde nakomaki ok c'est bon pecha mpe asali ntango azwi te asali mpe bavoice mpe ezali Tresi mpe ayoki ok c'est bon abengi baleki ne ya mobali baza kuna so na yolo boleka pa Tresi bozwa numero papa babengi Tresi ayambaka te ye moko kobenga Tresi mais baleki na bazoleka mais baobenga bango bazwa te boye nde te ça babenga nga boye te baza calme na bima bakota ba victoire soki na komna victoire na kobenga bango pona pesa bango biloko na bango na munoka Tresi la fille pas bien ok c'est bon pour mes até abengi pe baleki na mbaliki non herbo boke na victoire beaucoup taboye alobi eza normal noko babenge boye limero le kaso souté te ba je wana eza ba je ya ba musicien noko azwi na chombo na bakabelo na babiloko do ekomi babenga yo te biloko ekangami na agence ndeko nanga agence yango ya butu to ya banganga to agence ya nini tango oyebi ke oza moto alokuta te oza sérieux soko mona ke biloko kaka ya yo bakangaki yango tellement osaka na bureau bakangaki yango na aéroport epa batefanjo tango mona ki ndenge wana moto amayela asaka nini quand même moto ayambaki na Belgique ata mai apesaki yo na pesa kolala babengaka ata na telefone mama ye bakanyinga biloko na aéroport mais na olandela yango tala botabe moto ayebi déjà ke non ya solo bakangaki mobali na nga na babiloko mais yo obengi te eloko moko te oasire mpe bango na kobima lendi na victoire na pesa bango apo baluki ke biloko na bakangaki yango atako to babi fifi yana aza mabe aza ndumba aza ndenge nini nga na mwa mobali na ko défendre no côté na place bongo na longoli ka Tresi na titesi ko nga muta sali place donc na sali loko wana et pas fille moko boy papa na gentité na mutema mabe na mutema mabe parce que nga na yebi ke ba fille Belgique bakabaka akoki ko tike pe bongo pété tant sur moi 5 ça peut moi 1000 pas pesa qui est place ande mwana omeli mwana mwasi bato biloko pe mwana mwasi pa bali po meso pesa biloko ba mama na biso pardon bandela bafia Belgique basala nini ndenge yo yebi baka moi 500 moi 1000 a repesa merci na lobi na nga kaka wana na ko développer ngo na live osalela ngai OK merci beaucoup mama osomona donc tango la fille a bani pe ko benga zo expliquer yo ba expliquer yo na signe ya respect yeba ko solola
posa no pauvre oza nelo côté yebande kosolola te mama tala boye tabe mwasi tout azaka mwasi soko yebi koswana mwasi kitaka ata mwasa mati ndenge nini mais tango oza mobali okitisa déjà ka leçon soko banda koswa déjà na mwasi akokita sko noko azuma peka yesko abule yenda komi fere na place wana azuma peka tie abani siko ke non pecho boni boy ko siko yo mutu blo dans l'agence ko menacer moi si ke non yo sakana nga fiena ebse ke notre si na ko mema yo na TikTok soko memi na TikTok na olaksa yo alo zwimba mo video bonde ko sala bino mi bale obwa ke liemba mo soko meki na osalo boy ata bino moko muto sala na bureau na biso okende osaba jewana tomoni kune fanzu na bengani mututi na biloko boy yo sa pa na biso omo menacer ba fille nde ngwana est-ce que ça normal te oza mutako bengana na société pe mwana na azui biloko to aye nango azo laksa bato lobi na monyango tin lobi na 17h soki 25 azo menacer mwana mwasi wana lobi na 17h yo zela na relaxa yo awa yo kenango boy zela na relaxa so ngaza nani boy atabino moko place pese ngasko mama na kanda siko ndi ngwana pona mata siko do na démarrer pina ndi aki pina bona bongo la fille bataza mabete aza célibataire na balite ana droit kolinga mobali tupo azoluka na ye aza ndumba te toko condamné pété et ça na cadre qui non na ebi muto quand même to lia to mela to bima to ebani mitakala akoyiba ngati na pese biloko memela mama langa na Kishasa yo kuna kin omelie biloko na ko condamner la fille te ata banda loti lobi trisa mutema mabe sko biloko tu ba sala oyo ekanga sikonde biro na biso ke mise na biso azaka na bafa kwa mise na biso azalaka na batu mobe ya mabe batu tu bamona sous-tracité yango ba pecho yo yango na basi na biso amikili fo bozaka na ba charisme yango ba pecho se belé pe bato balaka te na poto awa po bilanda na ba pecho tu ba tracé to tracé azane lo côté mais bazo saka na ba pecho na ba poto awa ba pecho na biso bazo saka na bango ya ko saka na te awa na poto yo olanda bureau zelo côté hein bureau eza bureau muta bureau kene wapi vrai mwasi pena timba pena mwasi pena solo pena mwasi mwasi nino bureau te pour que bureau aza na mbongo te aza na vie te aza na eloko te ba bureau bazali bato basengaka basemba mwasi a solo pena nga ndeko na nga mwasi jamais kozwa muta bureau pe simba te yo pena mona mwasi oye pena mikili olanda pena mutu pena biro po pesa yo nini po ake no wapi yo pena mwasi a poto olanda pena misia utiki na ye ana mwasi nina bana na Kishasa bafuti la bana vina ba na Kishasa mais yo mwasi a mikili odolanda pena misia pena ye auti Kishasa po apesa yo nini libanga okena libanga ngwapi tango biso to kola tebe libanga soko ki libanga babwaki yo ndeko seke pena mutana zwa na vie seke mutana pena na mama na la to biso tozo kola libanga izaki ndengwana soki babwaki yo okosanti pena kena wi babwaki yo muto pena makambo mais lelo libanga lelo na fazer libanga na kuluna libanga
yango ke nga tina libanga nazaka na ngote po ekipaka su te nani mutambongo nani kopera nani kuluna lelo ba mabanga lelo epola déjà pour lelo musique ebeba eba na susu te yango moni ke no soko moni mutu wote ba Kinshasa po ba tresa bana basi na bona bana bango bakobimisa bango te na ba parler po bakotsa bino na ba parler tanga wuti aye aw azo lingao po do beta ye kara yango mo babake no mikile beba oui ya solo pena po charisme la susute et pas passer sur mikili charisme la susute nga pena be ya que non mutoti pena kini pena o bureau pena ke me la tango kala basi ba osaka na pena na ba musicien mais lele comment be que non mutoti ki chassa pena azo saka na pena momi pena mikili awasaka ne pena do esprit la susute yango mona ke no momi o pena ke no o zwa pena tourage pena ya bureau to zwa pena bureau ese échec na mwasa ndengwana échec total moment mikila ko zwa bureau te moment mikila ko landa be ba musicien te e be échec mo ya vie yo sakana da akamwa ngo pena ke no ke vraiment mi pena ke no alanda pena bureau wala ki ndoki pena ya famille on a normalité yeb sa entre Tracy ana nini pena na mikili so que lelo pena tio pena zemi pena Tracy ah que no wapi ah non déjà na numéro na sonalité alors déjà na parler na noté donc ezaka que no yomo fo bokola no ka zemi na yo donc yomo ko fo bokola mobali wana donc yo moko fozo ba change ya semina yo eza normalité n'habite que do mi qui ont les GB ballon déjà mais vraiment donc vraiment ça mais qu'il faut timba yo mo ke ba petit se belé lelo ba complexe ba ko sake non nana papa na parlé papa za larati nana papa na parlé papa za polukuta pour père za larati to ebi na biso ye père la larati mais oyawa papa zali ba fille na ba mama pe na papa na parler na ba mama belé so nzo ba to yebi na biso da kena na kusuke no ko kyawa acha ba ongani na magambo ki fanatique ko pale ko mama papa zate o tenga papa zali papa zala raté to yebi na biso ke no papa zate mais to tiko na panel sala na yo matana na yo ke papa zali to yebi ke azala raté mais to tiki opena kino sala matana kino papa zali po muto na papa ekoyebana muto pana papa pete ekoyebana pe biso mikile laksaka ke oyo ana papa te oyo pe mikolo pa komi pe na papa elaksaka to yebani très bien ke muto yo aza pena na papa muto azui papa mikolo yo muto akaboni na papa to yebi yango siko foto ko magana ba esprit moko boye ba Tracy lelo ba mosa ba bloko moko boye eza mabe makasi eza kimuyibi ya normalité mona mwasi abatu aya lingo na bolingo ya vrai eloko ba téléphone ba kabelo biloko tu ya mona mwasi abatu ozui yango omeli yango okompe ko menacer ye soko sakani na kolaksa yo mabe mutaka na ona kobimisango ata yo moko yo zaka na ozaka na mutu oyo batu tu ba pesa respect batu tu ba bangaka iso kole sikonde okasi do ata obi okimi makambango mais ekolata kaka na makasi donc yango moko do ezo yaka na makasi ka makambango sko bata boy faut ko benga na bango Tracy ne logote adana vite ezaka kino papa va fongola makambo apesa G kene lo na buka lelo nde bazwa ba makambo bakoma pe ba griffe moko pe boye wata place en fort retirango Tracy azana eloko pe azana vie Tracy aza instruit il a été à l'école il a été à l'université maître Norvège maître Norvège école oui dans le bien et puis la possibilité
Azana vinae parce que aviva na kichasa aviva awate. Maître Norvège. Batonga lobi boya. Tracy aza na eloko te na sens nini. Aza na mutu oyo azo débrouiller. Vous comprenez maître? Nana comité. Azo débrouiller. Donc nan azuité. Nan azuité maître. Mutu on a niveau ozo décabé la mona moi si maître. Au débrouiller. Donc nan azuité. Ozo nini? Parce que aujourd'hui décabé la moi si au Meli. Téléphone à moi si iPhone sur 15 au moins c'est là déjà pas na yo moko donc au tsango sim na yo to pesa au moins na parler. Aujourd'hui kabelo wana au pesa on dit tango no moko azala na wata chou bombardé eza yo na mbinza pigeon. Oh, est-ce que mère nangai MKZ ozomon. Donc, il y a moi, mon bel bora boye, nan azuite maître, azo débrouiller, il y a moi, mon bloko au foko tika babiloko oyo, eza bienté, eza kimouyibi. Maître, na bok yo numéro, au benga pechuana, bo développer, au luka juto, luka o yambaye, tam suka nega téléphone, po, azo banga dogi, amtuma banga ne ba makambo. Anem to ba réseau sociaux boité. Minene salami na bangi te ka ya réseaux sociaux. Chérie nanga e salami na minene mais salami na privé. Merci beaucoup. DJ Brandon checké. Maître Nova il va pas s'embrouiller sa tracité, va bien sa personnalité na peut-être yango kabalo salami. Bon maître Nova yomo daki présent ou bien ce qui explication au comprend pina que non. Nazaki na live wana nakala live wana. Ba yo sambu sayi. Nakala live wana na bandalité parce que na système so ba vendre na ozonga et le PC nga kanda ton na moniteur na live wana a se justifier parce que quand même so tolo ba ke bo comprendre le Tracy sali mabe. Mais Tracy ngo so ka yé na live wana o bolo belaye. Mais faut bo yo kai quand même. Mais mutwana bando sa live wana alinga ko yo ka Tracy te ngai place na mona Tracy na mituna mi alu nyawa. Aboya ki koyoka yepo jana epese ke kanda alobi alandie na privé a gangele lokola mona muke maître molo na sa yo ye gangele lokola mona muke yango alobi awo gangele ngo manke nga respect na oselo siko live yango so tanga mati a pese ke espace fete pour l'accès peut que non o sakane na privé awa so zanga na ko sakana siko awa yangwana maître molo na sa yo ye Ozo maloba. Yeah, moi l'on aime ça que y a tout dans solo là, yangwana. Donc yeah, on a maloba na pour Tracy na sens que tant na monique na sens que na za pourrier na teke sera salima bena za pourrier. Même na ndenge ya kimukonzi parce que nga na mukonzi sans wanezali. Et puis naza mutumo naza quand même intègre na yebi ke bayoka mato imi bali. Amen. Ouais, donc tango yoki a na gauche, faut yoka pe na droite mais tango bolo bela Tracy a na panel ngwa matia zoloba mais boli ngo yoka été place wana mona ngo de komi longo à côté. Mais même Norvège bané de privé. Bané la MKZ. Non, est-ce qu'on est na yeba de temps MKZ. DJ Brandon on a développé mon mouké. Donc Tibande qu'on a besoin basi awa bazolo bela likambu ya orgueil ya ndeko nga personnellement na vanda na été na mona kaka ninga sala ninga bana ninga ya orchestre à l'époque na émission na bapaka Jumawana après dernière vidéo na mona guié ezaki na concert ya échangeur ba dire no somba ba billet même attitude na ekaka te oza ya parlement batindi basomba ba billet boye déjà oza muta bureau tant oyoki déjà parlement to yoki sénat yoki maison blanche ozo comprendre que eza moko ya ba place oyo ba gola basanganaka il faut zwango déjà ndenge moko boye mais faut so talika ndenge noko zo memela makambo ozo comprendre que ba oyo bandeko bazoloba awa. Merci Didio Zalaka Journa, merci vraiment, merci. Nazara na live wana merci beaucoup. Parlement. Faut comprendre que noko azana balo fundu moko boye. Ah bon, sur la parlement kilo.
Oh, mette. Bah, bimisama ba bota ba 500, il a fait 1 million et quelques. Bah, tu vas sommer ceux qui va combien de billets, mais oh, faut la on dirait son bita billet moko. Faut moi le fond, a tchanga colère moko na mitu na. Mais t'as mon toi qui king ologa ironel. Ah, obi ke bati misus no tala manga ah tala ba yo. Yo ba misu paga tu ma oti fasiki king ologa ironel. Ba peso espace obimi libundi na jet set. Ah, yo mo vima na boy batu ba otia apport na orchestre mitoki na bango ba soutenir yo zawana ba vérité ngo bimi lelo. Ba buzo bango lelo bimi. Na mwasi ndaya azo pesa explication simple etant que non kono ko panga nzele na yobo tout ça na ba masuba. O memi koli et comme na kin o dévier yango nzele no bozalaka. Ah, ozo facilité o panga boye bani bomona na ba masuba ba magamutu panga olati orgueil ndeko na so queen ya lobby awa akomela on a PV na snap masa on a TMM abenyo na privé ndeko na ngai omoni mbonoko anoko yo aibaka kosolola soko chelo fundu liboso na vitesse makamndeko mokendela balingi baya nango te ezaja ba wangila ya rien à voir na maman et puis de est tant banana ba obeta masolo est ba loba mamba kigolo na kati oyo ba kongolo le côté pas bolinga beaucoup ma zoba na kobo ndeni il y a rien de gaulois, il y a rien de spirituel. Il y a société et l'équipe la société. Ça n'a rien à voir avec la fanatique. Place Mokoboé. Ça n'a rien à voir. Non, Félix, tu sais que les mamans des amis. Salité na biso. Mais attends. Oh, ceux qui ont bon ma salité, nous sommes bon. Je veux pas caravane le comme ponzi et te matin. DJ Bonona, DJ Bonona le calme. Mais maintenant tu n'auras question moi DJ continue. Donc Félix, tu sais que di nenge ba voice ma Denise Akelo on était le matin ba tout bonol ba live ça y ba chaba rwandais. Mais c'est ba chaba boye ça dit mutu asale logo mo boye ya malamu te oyo bato bazana éthique pe morale. Ba moni ke koko le kate o eze escroquerie likolo nango o bakisi chantage dona likambo moko boye ezaki nango na sous-sol ba ye ko luka yo ba chelo ma carte na mesa yaya tala boye ngana sepela ki na réaction TMM wana a vrai noko ça dit ngana yela ki on a privé o bimelinga moto gashi ke yo tresi eleza yo boy oye na panel na ngai na ndaku na nga siko na panel na nga na obendo matoyi ozwa kutante na sepelaki na za vraiment vrai noko c'est comme ça Laurent na benga ki yo toi na mibali balata pantalon mais na kati za jip yeti ba tresio yo azane gate poso azaki ga ngala ba petit on a kitoko et na ngo te DJ Bonnon avance donc voilà quoi maître ngai na rien bela oloba wata apanzi déjà histoire en vraiment nengeza la pour na la nema live wana neto loba na mukokoli donné bandeli vraiment nenge makambo kenaki makambo agence noko nde mutala musiongo pa a kosi tellement trop asune loka oloba te na chaki biloko na agence biloko tra jamais aucune agence Manzele Moutsala, ba valise 23 na 10 ya maboko. Soki 12 nengeza la 7 plus 5 Ethiopian. Manzele Moutasali mutakotisi ba biloko tout dekabelo iPhone apis pe noko pe sous mettre plein. On a peine sur la maman moi parfum. Mais bi biloko e komate. Après ote to batela ka biso non oza mama o batela te oza mama o belela eza même fonction na biboy ton bolo to batela biso on est nini ndena na o pate kasi ba matara si mettre kasi biso bazo akize biso sa ni bona na la poso classe na eloko biso banani ngana ko clé
na éclairci yo ndenge nini tosenga na bato bazokomaka na se tobatela ya biso bamata boyoka question maître a posé détroit d'ormuz maman mosusu namonaki mama Arlette bomata maître atuni question moko très simple biso tobatela ya biso eza vie privée yango bawangila bazosakanaka na biso ndenge ni biso mone totambola bien te tosola yo calme na pire esprit DJ Bondon na poso panzanga place naoka boloba tobatela ya biso tobatela ya biso donc tobatela c'est-à-dire que eza biso tobatela ya biso biso yango banani tobatela nini et puis ya biso yango nani kasi bato bazoloba na biso kasi baya kasi te baya ko répondre parce que ndenge osali live boye yo kokosala boye te pona nini Tracy aza gaulois c'est-à-dire yo oza censé ya kobomba ye pona nini po soki bapesa exemple moko boye soki Gino Lieka asala soki nini bawangila babombaki ye bagaulois si on comprendre bien ton balo ba tobatela mais soki eza bongo bakoloba te ke tobatela ya biso déjà de 1 mutu azalaka ya famille na ye mutu aza ya famille na ye yango azalaka na kombo ya famille na ye wana mutu so longwe na mutu aza ya famille na ye mutu azalaka ya mboka na ye yango azalaka na nationalité ya mboka na ye mutu aza ekelamu ya nzambe yango aza na nature na 4 élémentaires ya nature na nzoto ne mai moto mabele mopepe alors kozala fanatique ezali sentiment mutu mwa motali ba sentiment nanga koto elalaka koto yo yango na za fanatique na koza pe fanatique a faire mais tous on a fanatique ba comportement na ete tous on a fan na musique na ye est-ce que tous on fanatique ba kofifi le bele baloba ngo te maître ba kofifi le bele baloba ngo te na lingana nga mo pa o me comportement na ye na sepela na ngo na yo ka ngomba le bele alors go to na liri yake to batela ya biso donc na makambo tozo solo la eza makambo éthique et morale eza sujet de société eza makambo ya kibomoto donc soki tolo ba to batela ya biso c'est que ya biso na fois ala na sens ya kibomoto donc muto nyonso wana sens ya kibomoto yende mutu na biso photo batela ça rien à voir na kigolois ki warrior ki spiritas na ite so bo comprendre parce que oyo to sola eza mamuteko musique bonjour maman FM en direct et ate ki ote ba voice de mi kutu awalinga lia bonga libanga awalinga lo baboy baloba musique alinani eza boy ya za directeur ya communication eza la zone wana te eza na zone ke mutu au vivre na kati ya société asali makambo akoko sala soki eza mabe pona bato to batela ngodo automatiquement to batela mabe tango tozo batela mabe lingo ba lisanga ya batu mabe donc c'est que pour le baké to batela ya biso na makamba mabe c'est que ça biso batu mabe to batela ya biso mutu mabe o ya sali mabe non mais tout il faut ça là sérieux parce que mutu o tia misapino ko mato batela ya biso soki ka mwana ana ya mwasi azaki mwana na ye to leki na ye nde ba sa chantage ya mitakala yo ka sa ko mato batela ya biso tozana bino out gouvele golois aza golois ya yana NC aza golois tengo makamba mbongo ese NC lo ba ke na batela ya ngapo aza gouvele abanda otala makamba na ye ya mbongo ne ba moyen na ye c'est ça alors awa au-delà ya musique tout le sujet de société. Sujet de société wana eli kolobate ke toza contre tout toza pour non toko solo la sur ba fait oza établi yo soko monike non
eza baosala ye baje baozongisa ye boye eza kabal omati opesi baargument na yo par rapport à sujet yango na question na nga natikali même pas kolobaka Tracy moyibi te naotuna question na nga naotuna bino eza boye Tracy eleza est-ce que bamontele kabal to asali mabe pourquoi na tie des possibilités wana pour moto a réfléchir. Dans un moment, ba Congolais oyo batambusa ba voice ya mutakala président. Mais et comme il a individu moko boisa suki na yabo katango babike to batela biso. Aza fere. Bo muso babu. Ah. Bon, maître, panziango manenge sengeli pour chiter. Ezanango pour basalir. Mukolo kolongwa akomi le roi Vasco Mabiala bobando finge na makambo. Bobando finge. Donc c'est compliqué, maître, c'est compliqué. Vraiment pour finir, ça va conseil. Bande on a basi ou na poto. En tout cas, wata auto sola wa bomieba vraiment bomieba. To peki sebinote ya olinga batu mais so yeza eta ba période ba lepad na ba fanjobila ba musicien succès ba sala ba di vocaux et kangaga ba mamsu to yo accepta zomona mais ya comité garantina ba niveau moko boyer moko rota musicien a même pas na vocal moko à succès et puis aya robine la rabino na bazolo boye c'est pas bien quoi, c'est pas bien. Boye ba place bo chara lokolo et puis bayaya oyo bo sala ki bozo bana bino na kwa na bino moko boye omoni ke makambe mo pesa moi genre bo sila na nenga bien ozana dossier mwana mwasi olia ki eloko o defa ki solo la futa ba je oyo ozu elili otindela keba ba rochelo plentawa nego wana ya warrior soki ya wangela les défenseurs amona Congo ka pona ba je oyo nego Tracy aux intellectuels au kenda yu fasik salisa bongo comprendre koyoka mwana wana zo loba aya poto mwa kala ana mwa maele moko boye keba mema magambo bien oya boye okuta plainte mo betelemela yo papa otuna ngulwa obaloba osumbeya ya donc voilà on a oye lobano ya ngwana nasuki na ngana meta matindela ye mwana ba video asala ki chantage aluka réparant on passe ba reporter plainte on a tasibwete ba so na tibe ba okangai parce que eza mama na bourdo asali wana alors Tracy eleza Tracy amataki wana aza wa Tracy amataki na live na ye pourquoi Tracy afanda ita sala eloko na ye moto akeluka na live ba boule sala ma a se justifier pour à cause après ton sous na raison pourquoi amataki wana bon sikoyo ngana olobaka boye nenoko na explication no pesinga na koyoka Chekeson na wata show koyoka bango pepele noko Chekeson koyoka bango au fait j'ai compris que oebi na okedanga musika te noko oebi to ana monde moko ba noko ya l'an 2000 pena noko na ebite so bola ta sunde ba kadinga et puis moment de vouloir bola ta ratande ba boxeur et ça la bien bo ba kaputula bo la tarawana et puis na mi kinza bo betarana na ebite ba noko pena beaucoup mo sopa boula danger nga banda na comprendre que ba noko ba koma ko péter pamba noko na komena kende ba noko ba koma pena mawatro parce que yo le bundu yo moko sko bundu ngo lingo so publiango sikoyo bundu ezanine olie bundu yo moko tomi tuna non yo olie bundu yo moko sko bundu ngo susu yo lingi so publiango banoko matro et puis grand garçon boy ozape bogar ngane bi na pena été jeune ngane bi na été ngane bi na été déjà que limbisa pena à part makambo na sepela na pena été tout le bango bien nga sepela na été
Mais en est-il que Eza Maramo ils ont touché ba société. Mais moi, je vais m'en prendre beaucoup na ba maman. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ba maman en tout cas na royep sabino ga ke boye baka ipayo boko kenda ko cha makolo. Ba maman boye ba ipayo boko chaka makolo, c'est très important. Les femmes, vous êtes des êtres très spéciaux. Nzamba kela binote lo lenge moko nanda mibali. Fo boye ba geloko wana. Na lo bango mbala mbala. Mutunyo sauté ça dit que au longoli stringola na yo, ça dit au kitisi yango. Beaucoup miko kitisa stringola pamba. Na ebite sentiment ngo ezani ni ezaka ya ba film porno botalaka ou bien ya ba film ya ba 2 minutes wana. Et s'il nango 2 minutes film et s'il ou bien sentiment ka na ebite. Sentiment ya été ko longola kading na kati ya ba trame sala ka bino to ndenge nini. Na ebite. Hein? Et le bas en check son kala kuto za ikuto ko mona ta omoni boye mise moko boye ferré hein asala ka jande ba voko ebele okweli ferré ça va ouais le lopena mise moko ayeba na été ayeba nité aza elo côté oki sa muka dina pamba ba maman botika biloko bino nde botonga ka société bino bosala nde société ça dit bino bobotaka nde société. Bomi pe sa valeur ngana lo bango ming je m'apprends souvent aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes vous ne reconnaissent au fait bozo ko reconnaît naître sur sika na binoté. Et c'est malheureux hein, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Ngal nga état d'esprit ya ba maman musuto ngana bango ne ba maman Esther moi bena ke no mère malou esprit ça oko ele tiso ngini changa te simba te. Bozara na ba esprit wana ça dit que mon mec qui t'a balobar déjà une femme ne rigole pas. Une femme sourit. Parce que yo pétan zelos comme kinde ah papa pardon on baby sa live quand la communauté au gauloise gaulois et ça ba ndeko na biso basi belé ba sapé ba victime dans sous place moko boye ba bibiya ba sale chantage. Mais au monde, même l'autre tressé en salle, on ne peut pas mourir moi c'est pas de bon protéger à ça biso. Biso la immoralité au public parce que ça va c'est chantage. Non mais c'est l'immoralité, c'est être immoral ndero sala bloko boye. C'est être immoral parce que un garçon oh déjà si abimi déjà en kunzana tolo oh abimi kunzana sima ako sala bloko te. Owa bimisa masasamba na ye kunze bimina sa masasamba na ye akosa bloko te yango mona ke bele ozo mona bango boya zo tambola kalata kitoko me ça dit ana kunza na tolo me aza jote o mona ke ka kiyendi sifi mbongo savon kiyendi sifi mbongo ça dit ya zanika kiyendi mawatro banoko pena yalande mine ebité banda bok surtout banoko à Paris banda bokuma ko pété trop mikinza trop banoko bosopa boule bosopa pena boule ya niveau mawatro dila boss mutuba lo bela ça na Paris ba obeta bango tout ndenge moko te noko au fait na ocha bango parce que au fait est comme fléau au vani na momi boye yo moko obundoli yo moko olingo pibiliango. Non, va yomoko tchol bango ezali kambi ya société. Donc société congolaise eza malade. Moi si apé sionzoto. Yo ke au publiango. Ah kasi publié pe a maman na yote. Publié ande a maman na yote. Kena kikoso donc o cheba caméra ozui au publié a maman na yote. Hein? Publié pe a maman na yo exanango bien. Total pe a maman na yo quoi. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais oui, au moins, Djomoko est bien, le roi dit la cause, azani vrai joie, no lingane, maman, ngudi moko boye, ngudi ngo yebso te bino bo publier rabato. Azomo na ombinga, azomo le roi moyen qui a genzo kanderia ozano pe yuma, dit la cause azani yuma na bolingo. Mais yazomo no ka le roi Djomo ba ko publier yo. Allez, koko pe kufi. Bangudi ba komi ko linga po ba fa na pe bango moko. Oliba fa na pe bango moko te ba komi ko tala ne ba film ba 2 minutes wana, o ba 3 minutes. Na moi moto na yemoko boye à la commander moi moto na yemoko boye na Amazon. Et bien si koko pa bato. Allez loko ko soubele zangi na ngotina.
ya komi ko beta sabuni pamba pamba somo trop hein boti ko bebisa cop hein banoko soko moni ko lingino soko za moyibi parce que ngana obenga ngweza vol muto ape sur biloko commissaire yango c'est du vol commissaire biloko ba obo kabelo za combien hein? Kabelo za cherté hein ah papa vana pembe na ferre on ngui ba kabelo pembe na ferre ne invité noko bino ne invité zo mon affaire on ndenge nini hein yo vana char de poule ne bino ne invité kabelo on invité kabelo job no ibi na kabelo boy na iPhone biloko koma na ngoya moins cher ah banoko bo so pa boule ngape na not va na rolba mingi de ba mama en tout cas boyoka nga mingi bo mi batela parce que biloko e rolanda bino tina ki mukolo imaginez seulement que moi na ki kutana na vidéo na yo moi na azana 200 lelo dans 10 ans moi na comme à 12 ans et puis ba pecho ba linko kota au monde pena bo bu akuta nsko na vidéo na yo ça ndeni moi na une malédiction au moins pena que no moi na kutani na mutaxi ya mama na ye ou ya tata na ye au moins na kutani pena na mutaxi ya père na ya zoroba ça vient ça le quoi oh ne ma salanga mosusu na autant kombo na été azotine la vidéo pas ba sert en Christ na église ça vient tanga kombo na ye héritier ya zama salanga te non wana pena pire nga ma salanga non ça vient yo te abeta na wenge guitariste tika mama tika ça vient masa ça vient nini kabimisa ngakati na zabe na vidéo na zana nyongo nga tilelo juka ya mulimo na ngego ego telemate na o publier yepe na o publier ko yuto zana nyongo nga il a reçu tika blora bon côté esprit no wana côté ko lesa muninga nya na lipa masa tok ke no ka bon po maka mango bino bo publier ce qu'on est ba momi to sepela photo publier bino en fait donc nga pona le barak et loko yo bango ba oyebate nena lo bango manama lorsque tu travailles avec un artiste biloko e koma ko taché au fait tout que on est en angle musoté c'est ces choses là et ko taché au et artiste biloko to mona ki ngo panani o pa ya pa edi badiata to mona ki ngo zoma biloko au fait e ko ne ko taché artiste au mona azali innocent ozoma donc biloko mususu tango ozo sala ngo faut kanisa ka pe atena travailler ka wapi na sala ga nini na za nani na société oyo donc ils amant trop pourtant ba no finga so artiste o moni tala mutu na yo moni boy tala boy so motro mais non ko pena sura zoyo ka sura zarana bon magetu ngana lingana ngayo te soko zana ba plan yangudi zongisa yango ça coûte rien aux avrejo aux avrenoko aux abogar bon aux ave bogar pe bogar te mais aux anokaka noko kaka tala kaka zongisa ba plan hein zongisa ba plan ke bato ko taper brinda na bamboka oyo ye pena bomoni pena bwebu plan evana pena likola table noko koti pena brinda bwepo na nini osalaki chantage donc somotro boulé benda filmé et osa na rien ozo comprendre osa na rien au mona rande balar na yo ya batolo betara et écoutez rien sombela ngudi soko soki de jour kabaki yango sombela ngudi mo ba plan c'est bon zongisi yango ça n'écoute rien parce que na bamboka oyo okuta pena que non dossier likola table au moins pena bo noko kebrinda 6 mois pena bo et 6 mois na mérégie jins donc 6 mois pena bo donc sigo yo ça ni pona likola photo pona likola bundo mawatro donc noko boulé soko zoyo ka boulé pena boulé hein et puis on va na pembe na nani il faut cancelo ko wana hein soigner image ya mutu yo va na pembe parce que aza aza mukete donc lelo oyo cyber harcèlement et loko yo salwana yeba yango babenga ngo bato ba kinotala cyber harcèlement surtout ne bato bazaka on a tio na miniature ngamu toujours a rochanga na miniature yeba ke nga déjà car étant qu'un mathématicien na ko crypter na yeba pas vandaka et puis de deux nango na okeka na la police na zuka vidéo o tchakeka kelongi nanga
Nakenango. C'est bon. Et puis, tu as ce qu'on est dans le tribunal, et pas au foot, 100 000 balles, et pas on voit Mélandé en moi. Donc, bateau, au boye, et bon, continuer à ça, bloc, on a même au coloroku, t'as la loi, ne bon comprendre. Bon comprendre, il y en a qu'au public, mais t'as qu'à aller à bateau, ça bien, et ça m'a bé. Donc, on a rôle au barra, on a des norva. Banoko yalan 2000 en tout cas et belé norva na ebisio et belé bakoma kolata stringola omoni pena jome na se akomane kotanga pena atanga na ye mama etanga komi nene Elton John le wana tambola sute akomo vana mopanzi banoko e belé sko ne bazabungo bafana na bango mipanzi donc ce motro mato nga jeno déjà donc limbisanga ne norva na obandela solo ko nga sepelanga na été Kuvanda kape mina faire ngana sapela na été. Te en wane za pona nga pona mona yelo kwa sala raté. Donc tozala biso kuna te noko. Na mona yelo kwa sala raté. Ah, papa pardon Norva, pardon. Yo to so no sima. To so no sima papa. Demia spécial cerveau au baza na ba compte à rendre na batu na bana na ba yaya na ba leki na ba parents na ba na ba camarades na bango mais likambo ko mona ke non bato ba bonga ba benga ma ke non ba réfléchir bazo ba ke to défendre ya biso et que non donc ba komi ko se référer na ba wangila mais ba wangila bo benga ba défendre c'est que biso to landa bango kasi pourquoi ne loko o bozo mona ke zani bona moi là j'arrive pas à comprendre wana zana na forme na fond, Tracy Eleza n'est pas la moindre personne. Na kati ya G7. Dans la nomenclature wana hana place na ye. So batanke non nani abona bo bongo nani ozabo nani ta charger ya communication ye. Ba mona aza image, aza donc maloba fere et bima kati na ye et comme pas na biso. Donc pour bazo mutu wana donc il faut côté éthique na ye peser. Côté moralité, donc bloc on a tout fait dans l'ensemble les allés le bien. Donc aza mutu moko de ce place mobo a kende fait mobo amoni ke dringue comme zoaé. Il faut le gars non na ke batam so ba filmer ça faut pas. Yé moko soko era sel ba bloc oyo. Atena ki compte na bloc on a soté que soki comme c'est la toile et que na po bino boko ma défendre na yibaraté. Donc heureusement il m'a tout colo na biso et ça habite toi bata IDPS pour ta IDPS pas réfléchir na bango te parce que ngai siko na kata IDPS na boyi na ngana amta IDPS azoba te pour na lire mboate parce que comme on a réflexion donc lobby DJ prendre era le bon batu ne bazo te na DJ prendre avec véhémence te aza biso ba wangila na tanga bi batu o bana bango de bagata bana ona suka bana ba so ba dile ba gete parce que muto o azana mwana na ye azana bana na ou bien na bani ou bien na mwasi na bandeko na ye eloko no se so za bêtise etika la bêtise a hôtel menango toujours avec mais ba ko pesa na exemple que non bon mona kité mamuto sai papa veut elle lekana bo solo na bi men de hôtel na taliba raccordement moko salemaki na taliba raccordement moko salemaki lobby na tana bi parler tika na ko nota match nanga Tracy asali ba bourde asali ba buzoba azo mérité ba osala ye ceux qui peut aza muto azana ba éthique ana ba moral a comme lettre à présenter des skills na ye ou bien peut sa version de fille na ye mende na yoki botal si tableau awa que la fille a lokaki moyen tout et que notre Tracy na côté même ta bakisa ki ba chantage et puis era moni que ba sali live ye pas ye commentation na live wana donc il a kisi que non makambo ba lobby si ko côté na yoki bien est-ce que era matin na live wana peut sa version de fille na ye alors que biloko eza na agence mais na fi ba solo mambo agence te et puis tant fia bande ko benga bana ba beke akuta na bande ko ne baza ba mana yolo bakuta na victoire wana tango akomi kichasa mais ayo ba kete biloko eza na agence ba benga ba to agence we na boye ba to agence de ba ba obidisa ye et tout mais makambo wana coopéra ko na fi ante pourquoi na ni poza mwasi na yo bo mona na mitaka bo solo na ye siko era lobi ke biloko eza na agence apesi adresse agence. Après ça, adresse agence avec un Aubervilliers. Junior ou fa qui est une agence ou un le loco bateau agence ou un mata. Junior on a un bouton.
Bouton. Donc, mais junior, on peut. Bouton, t'as ce qui est engagement. Hein? À même charge joindre à Bouton. Bon, tous en a bon siko. Donc, na minute et dépendant d'agence. Après, agence n'est ce qui va signer. Après, donc, après, ça, c'est ça. Si vous pouvez junior qui est de Kuna, l'agence va payer ça logo récit. Il y a la qui junior récit. Après, junior qui n'est pas bon, dans le tableau, il y a tressé. À la qui réussit même pas, ne peut faire même pas réussir. Donc, voilà. Junior a bien qui est na nengue na eka na actualité, qui est na tuna ese bilo quoi. Bon, c'est que le roi a déjà à la qui déjà réussi déjà té. Donc, il fallait aïe pour enye peser. Le là c'est que non à l'ouki moi aussi des douanes, mais ceux qui pèsent à bon, le quoi a déjà à mata déjà. On va capture vraiment. Généralement la qui va capture n'engue de ça dans le bala n'engue ça va chantage et tout. Voilà. Du coup babiloko nyonso na moto o azana kibo moto. Parce que bato bazo ba que non, to protéger abiso. Boy ba que tam sur la fille là tam sur la même maîtrise tam sur pas à gauloise tam sur soit. Parce que sur la blonde on se bima qui déjà. Et puis on suppose un bolingo adressé dans temps ça appelle mobile morte. Ça ça mobile morte ça d'autres syndicats na buzoba mais ça. Voilà. Et puis nata onion et puis to que sur na moi si na ba bon to fou. Ah non, ça va idée. Ah. Vas-y. Et puis deuxièmement, troisièmement. Est-ce que autre ça sali? Et fongole baninga nzela. Biso moto lobara aw ba misem ba rapporto ba zatana ba ninte na tan ka musique ezali boto na tan ninte parce que ya sele lokwa bongo est-ce qu'il faut au monte ngeno atiki pena na nzela na bangenza parce que on se bolo ba aw que non ba si pe boto ala kam pour nga na ba bongo te parce que sentiment est universel sentiment qui paraté japonais rolinga coréen et rolinga rwandais rolinga nani tout le monde a pena ba guerre tout ça ba guerre mais ça ba tout muso ba botana ba rwandais na ba rwandaise na ba ougandaise ba burundaise. Ouais, ça sentiment c'est normal. Moi si toi seulement pour m'baller aborder à lingaye. Et à Rwanda ya ndenga za awa mais afandi na roni afandi na rôle la surveillance a surveiller nani. Parce que za bongo. Donc babloko mususu to lingaraté parce que mutaseli loko boye et que to test bala basi abatu pona bona parce que bolingo ya bolingo. Trisa sel buzoba na ye. Nga etanke mobali na ba ndeko basi na ba leki basi na ba ya basi na ko sepela nango te. Et puis na linga pe bloc à bongoté. Peu importe la forme, peu importe ba cohérence na biso musicale, peu importe ba sentiment nanga, na tikali humain o azana ba valeur, o na linga rofinga basité, na linga pe moi sa finga ngate. O na linga te na publier mutu, o vous savez ki makam na consentement na bino, alors na linga pe te mutu musa salango e pa nanga. Conversation bo solo la ki na mutu, ceux qui bozala ki bien RSMBT bo ko peut-être ko divulguer ngote bomba ngo yo benga mutu grand esprit mais ko sa mutasali buzoba ne ayibi ou bien akuluna ba lukaye ba tie avis de recherche yo lobi que non azande ko na ko protéger ye mais jour c'est quoi okata oyo mwana ou bien yo moko likolo be litoi ndito yeba parce que o salemi na ba gauloise o so ba mona na obi que lobi ngam na tala ki na bi Dieu m'a sauvé nzamba salanga bien comment ba toi réfléchir boy. En tout cas, l'eau pena na mona pena qui IDPS musique a pena donc au pena bateau pena au pena balamba mboa il y a 10e mira limité na mona lobby. Na bien mo kolo ke so na raison avec no ba fanatique na bazata IDPS parce que réflexion mona tali na ndenge bato IDPS bazata c'est da sali boy ba lobby que non azana nini te azaka na mission donc na tali nga mo ba paramètre na tali nga ah pardon peine perdue. Tracy azo mérité on ne se ba sala yé. Et puis na orchestre nenga zawana ceux qui na orchestre na bazwaka bato baka pembe na leader et que no bazablo mususu a mérité mutu moko azo ata lettre moi suspension to a blâme to ba PC version a PC explication na bien au clair eza kito côté pona image artiste kozala nduleman na kozala musicien eza deux choses différentes nduleman aza mutu s'en foutaka na nyonso pona intérêt na mais lelo ba leader ba niveau ba faire ba komana ngo so ba contaka bazala kinduleman mais to mona mutakala faire bima mais tout le monde a offert wana afani na ba château rouge na matongi mais tia sala ngo déjà té parce que cette discipline il y a un peu de sala bongo izala lelo ba héritier o ti le dans espoir kinduleman ata ba fête amike kenda ata place wa kenda yango ti lelo héritier za toujours na ba salle dra aza toujours en buzoba alors soko za pemena artiste yo kumto za kutu que non artiste ga roni za ko yemba
ou bien kobeta lindanda mais yo za bureau yo faut porter sur expertise na yo connaissance na yo matière grise na yo on artiste na azala toujours au top so zo ko sala ngote oza nul oza flop alors il faut ba na reprocher exemple na Tracy azo mériter pena santa sa makasi na pas na biso ba tout réfléchir merci. Alors, DJ Brandon check